C'est Elle News TV à Christelle Mamou. Donc ça dit clarté, image à bien, news, donc ça va. Na 2017, donc ça dit que c'est Elle News TV Mamou. Maman bien, news à bien. So pour l'année la peine, c'est Elle News TV. Je vous Eza pasi pe mawabo donc tuye na stade wa mawatro na ebisu no mawa mawa donc ebima dadi to ebite ba famille ngoyo bazui ba mbongo mais faut mona bêtise ezo salama awa na minicho moyeto kende nanu morgue ezate moyo kende morgue eza nanu te puisque bêtise ya munene eza awa nanu na stade batu bayaki ba monter podium bana lobby na stade baboyi ba monter bakati misala tala la Dadi di Kambala bota la chapelle ba la Dadi di Kambala artiste le roi Dadi di Kambala ta la chapelle bazotsa pona tolela ye vraiment makambo oyo ndenge ya boye to condamner Soum de Brende or que ma Soum de Brende na kata makambo azati famille ya Dadi di Kambala mutu e sala désordre oyo bandeko bolanda biso za famille ya Dadi di Kambala mutu zo sala désordre oyo eza mawa mingi vraiment tiero eloko moko nano esalami te eza pasi pe mawabo donc tuye na stade wa mawatro na ebisu no mawa mawa donc ebima dadi to ebite ba famille ngoyo bazui ba mbongo mais faut mona bêtise ezo salama awa na minicho moyeto kende nanu morgue ezate moyo kende morgue eza nanu te puisque bêtise ya munene eza awa nanu na stade batu bayaki ba monter podium bana lobby na stade baboyi ba monter bakati misala tala la Dadi di Kambala bota la chapelle ba la Dadi di Kambala artiste le roi Dadi di Kambala ta la chapelle bazotsa pona tolela ye vraiment makambo oyo ndenge ya boye to condamner Soum de Brende or que ma Soum de Brende na kata makambo azati famille ya Dadi di Kambala mutu e sala désordre oyo bandeko bolanda biso za famille ya Dadi di Kambala mutu zo sala désordre oyo eza mawa mingi vraiment tiero eloko moko nano esalami te Oh
papa emela barwaye o mabele hoyo pangi emela bapresta na banganga kisi zote kopola nango zote kopima bakusu zote kozonga mabele lokopamba yokela bango bazali swapre frima ya pamba oyo bate ya kaye uta kaye pa ya mokili salela tango tango yozana bomoye linga yosalela ye o tango yozana bomoye linga yosalela ye o kufeza ya solo ngai betina tempelo tango ifweni ya ya Salela tango, salela tango beko. Salela tango, salela tango fami. Amadi mame, amadi mame, amadi mame. Kedika fumwe, yamilu solo pani. Ngetadila na kilumbu ya suka zina nange ikelebe Ozali wapi nkolo akoluka yo Yobomani kati na masumu nkolo akobelela yo Nekosomba tango mikolo ekomi mabe soki okei na moto ekozala likambo na yo Kati Yesu Masia Salela tango beko, salela tango, salela tango fami. Amadi mame, amadi mame, amadi mame. Kedika fumwe, yamilu solo pani. Mboka na mboka, tozoyoka basango. Butuna mo tozomona makambo kolo alakaki ye eza kokokisama ye rachetons le temps Jésus revient bientôt rachetons le temps Jésus revient bientôt Maranatha Maranatha kolo akoya Maranatha Maranatha kolo akoya Salela tango, salela tango beko. Salela tango, salela tango fami. Amadi mame, amadi mame, amadi mame. Kedika fumwe, yamilu solo pani. Mudiambuje nkifetivanga lulendo mama ngai betelo kuna tempelo mboyawo mutoto tulundanga mutoto tukwendanga bikayimbidila bikatusakidila mfuweyo yandikele luzo Salela tango, salela tango beko. Salela tango, salela tango fami. Amadi mame, amadi mame, amadi
C'est Elle News TV à Christelle Mamou. Donc ça dit clarté, image à bien, news, donc ça va. Na 2017, donc ça dit que c'est Elle News TV Mamou. Bah bien, bah news à bien. So pour l'année la peine, c'est Elle News TV. Je vous